ya Denis Bwaka ngunda na poto awa esika yoko kitela ezate. Vous êtes très prudent. Ce que mon ya Denis a commis comme menacer yo, yeba kazo luka forma robeta matolo. Azo moi quelque chose. Ouais zo le kana changu na ngai. Changu c'est mon combat. Ouais zo le kana changu na nga changu c'est mon combat. Là c'est mon combat. Bande konanga ba congolais. Soko koti changu. Ngana za mwana changu. Ko banda bitabe. Tiki ngasani ya suka. Simba téléphone na malamu. Simba saki na yo malamu. Simba periki na yo malamu. Na mona kimuyibi. Elongwe somo kimuyibe se suna somo te. 8h muyiba bimilo kwa yepa yekop. Na Congo esaka na biloko mibale. Oyo batu oyo leta ko kanga yango te. Ni nani? Ezalaka corbillard na nyei. La nate, maman, yo so mona bakangi mutuka village. Te natuni. Ndeko na ngai. Est-ce que so mona place bakangi mutuka village? Non te. Bako kanga ete po bo regretter. E ko souhaiter ka place bo. E ko souhaiter. Tanga ko bana ko souhaiter, ba soda zolo kanga te. Bakangi colonel okanga zolo te, akangi e corbillard yo zo luko kanga yango ebeme na kati. E ko prole la bino wana. Ndika. Place oyoka ke nzoto mutebeta ka kano bo vivre yango siko wana. Après 3 jours, to beta ka kano ngo sabote. Boye malamu na Kapache télévision, merci d'avoir obalinga rabiso en tout cas, tous en bino ensemble. Merci. Na rythme makambo parisienne air o asala ki ba perika kitoko boye ezala na si odaja o sepana coupe carré na nga ba be ngo bob les disponibles les arrangements très simple on sona ke nango partout dans un besoin to wa chango lissage ba sala ni ezara normal prêt à porter eza disponible na immeuble Empire na 24 na premier niveau et pas Mamarite. Merci d'avoir obalinga rabiso en tout cas olinko konda Sarah Likoko pe azara na kaka obenga e bomoni ke nazo konda makelité alobi nazo kitate ngamo na yebi ke nazo kita vraiment na kiti la perdre ta de aba 5 kilos ça déjà ko kita po ermo il faut ko kita omona elongo la ba stress elongo la mo maladie kili na complémentarité job apesa munene ye sala na ngelo côté mais ngaso na omika munene kaka mafuta et comme moi vertige moi nini ça va bien te donc ça na kiti boy na so sentir vraiment à l'aise. Merci d'avoir on sur l'Andarabi en tout cas boza de partout tous en a dadi bo benga ki nga bolobi kapachi dadi mais dadi alobi ke ye trouble sur le côté l'église ndé a papolaka. En tout cas flèche aller flèche retour otikango. Non, c'est frappe n'aller, frappe n'a retour. Faut bien prononcer. Ça frappe n'aller, frappe n'a retour. Ceux qui désordent une église. Ouais, ceux qui troublent. Non, trouble les aga mususu. Trouble les aga na bato ba tchelo yenge na kati église. Est-ce Denis? Na pesa tambote te. Na kamwe. Aussi les annonces. Ah là si. Pesa mbote. Voilà. Merci na maman Kapache. Na lulio lisusu davantage. Merci. Lelo au compliqué na âge. Na kiti si yo 32. To 28 ans. Na kiti si yo na âge. Po lelo modèle na coûté yo. Ah maman. C'est pas pour te comment. Soki biloko anzoto eningani te le bana c'est puissant. Le ban assez puissant. Mais mon balo assez puissant. Na lobité que okoma yangai. Mon ressenti moi courant d'attaque. Ça me concerne pas. Bampaka ba golata to ba vanda ba sa l'émission. Bampaka yango na defi sakango pe. Boya golata bo sa l'émission. Ne pas zoya kuna. Ba sa na émission kuna. Ozoya kuna na opesa ka teni lokozo kende mikili. O me mango ala te ba sala de mission na yo. Na kumisi nzambe. Pe meza moto ya makasi pona ba fina biso. Likambo na yebisaka yo pe na rappela ko ngo a tout moment. Mama Kapachi lobi nazo beta lisolo nga moko na ndaku. Maman na lali de 20h à 7h. Oh là là, bien. Yoka, kolobatek na la bien. Aux orateurs, Benza.
oyebi ozokene mboka ngo o comprendre que batu bazana ba problème ba pongi 3 cailloux 4 cailloux mwala la biezate ndo mona ko bengi na téléphone bozui ya yo ça va bon stress Seigneur mbongo pasi makasi lola monya on atambo na samo tambo na samo o sentir ngo bongo siko ba mamo bazo tambusa mai ya solo bongo ba mamo bazo tekana ba wenze na samoi basufa bongo ba bazo tambusa ba biloko mosusu azo tambusa na biloko te mais azana ba condition fo bima na balabala po asenga ba vegle ba ndeko na biso ba koka bazo tambola tala degra moi faut à la patrimoine, faut à la véritable nationaliste pour yeba makambo tokoloba. OK. Mboule betaki. Olalaki, olamuki. Mais na sambula batu mususu bazoyeba ebandeli na sukate. Bébé bon kuta kufite il y a 2 ans. Tika to présenter ba mes condoléances. Vraiment. Maman Kapashi, na ebisaka yo ete famille na ngai eza famille pauvre ya niveau 0. Mais déception on a joué na Congo que na famille n'a des choses différentes. Oui, famille n'a eza famille à déception, mais déception ya Congo et choquant nga ko le déception nyoso. Même ata moi sabo ngai. Parce que moka oyo nazomi tuna ba question à tout moment. Est-ce que batu ba kufa ka mipikulo ko batani mipikulo makala? Moi était maman olingo bungisa nga likambo yango de 20h à 7h maman na sutuka te na katikati ya butu na yoka pe posa masuba te maman na sutuki ka boye na tala herboye 7h na mituni ba question o na wuti na liwati moyen maman Kapashi nga moko na mituni ba question na bitelelo na kufaki dadi olala munoko polele nga na lala ka munoko polele te na ronflaka pete biloko wana ne sosoko ngo yeba ngo futa chambre futa Seigneur on va question mususu ozo tuna nga futa chambre nga na ko lala mais yo kengela kangai oyeba alala ka munoko polele te otuni question ora ni obiteke teke na matanga na 3h esika batu ba lela ponge yaka bien yaka et ya kame ya keba et puis na kate matanga ngo eza ba matanga ya kalate ya lelo bon même pe ya kalango ya lelo ne débordé ba ko yiba biso ba téléphone to ko zonga ya kolela na tongo na perikeke bande konanga ba congolais soko koti changu ngana za mwana changu ko banda bitabe tiki ngasani ya suka simba téléphone na malamu simba saki na yo malamu simba periki na yo malamu na mona kimuyibi elongwe somo kimuyibi ese suna somo te 8h muyibi abimilo kwa yepa yekop bande ko bazone la ba telefoni c'est na mitu na mboke na yebite service à sécurité sunga bisoko maman Kapashi mutu azotembola likolo ya so de mouton aza soldate aza contrôleur te mazotala kaka mutu akiti fenêtre ayiba ye téléphone ti ape tala niveau ti na boulevard wana nga na pesi discipline côté na biso ya changu parce que nga na za mwana changu bande ko na ngai o ezoleka na changu na ngai changu c'est mon combat oyezoleka na changu na nga changu c'est mon combat ndala c'est mon combat République ya Congo nga na za ne grandi ya changu bolukela nga poste moko oboko kopesa nga na changu moyen na makambo eteli peut-être dans domaine de sécurité bopesi nga mama nga bapesa nga ka mukanda bayebisi nga balobi papa topesi autorisation so okosilisa kuluna kimuyibi na ninga ko kunda vivant so okosilisa na ninga ko bete masasi na nzoto bete c'est ba pesa nga autorisation netre mama tika bilo papa mbanako ntonyo ko la batungana ko bete masasi na nzoto ndeko na ngai droit de l'homme
yango na lobi ba pesa nga mukanda o ezota la tala droit le nomi te. Position to komeli maman te basi bokobela ba cancer à mabele. Nandeni. Balingi komona lisusu mutu na trusite. Bakulu na pe ya basi bayebisi ba mibali na bango bo contrôler ka basi na ba soutien. Et komi pena mama bazobi miso mbongo na kati ya soutien na zomona na misu. Oko tani basi bazolela. Na yebite. Basi basinyala ba. To sangisa mbongo. C'est que na minute on a lobake bandeko basi bo bana ko boma mbongo bandeko bo limbisa ngai. Na système. Te, c'est là. Omoni na mona déjà. Comme il s'engage le quoi na mona te. Tant ba maman bo monaka. Bozwaka confort. Au vendisi ngo bien boy na nini. Kaka place au vendisi zwambo o chawana. Lata. Po ndeko na ngai kuna ba okomate. Mboke. Tini na okokati mama. Na mi yoke lankele, na mi yoke lankele, na okokati. Surtout na bitabe. Bitabe, Pascal, Bitabe. Nzela, Mabe, Batu, Ebele, embouteillage, Mouyibi a Telemi, Moi Makasi, Entra Mongali, Nami Tunake, Mokali, Ezaya Batu. Est-ce que Mokali peut bobimisa pe député kuna? Moi te Mokali. Nasa mwana Mokali me o ngana mwana na Mokali nzoko wa kosipota ngote? Mokali ndeli nzanza. Bandeko sapo wana pe bukani. Ozala ki te tika ngande na lobate. L'émission. Na mona moi sa commentaire na songi songo tobo. Moi si pe wete. Wakangana yo. Te ba kangate me na l'état limite ke yo to go cha commentaire ka buso ba we. Mena le ka wana. Na le ka wana na mitu na pa konziwa le kaka wa. On le ka sala be mission zo tayo moko la ta toujours le belango. Na otaka olobela. Na otaka olobela bakulu no mona ki otaka. Zela. Mayeba yo kana ba oti. Na otaka olobela. Ngai na pesi bino mbote. Je vous aime beaucoup. Baye beaucoup feli na ba conditions oeza très difficile même pour na kotala ngo boye. Na présenter ba mes condoléances na ibiete du wana Congo mama Kapashi dernièrement de gomo akufa to komi na cimetière. Moi ça pire vie. OK d'accord. Maman Nathalie modèle batu ba lateli na esthétique wana ebi mate kende ti bango ba olekela na nzela wana. Neti bango ba beta crochet. OK nzela kaka yango wana. Na ba balati kitoko, na ba balati mabe, na ndenge ba yoko tika muninga, yo pe jour moko ba wa sani, ba wa ko tika yo. Maman nazo vanda nazo réfléchir nazo ba nzambe, épargner ngata na liwa. Mais au monde ça bozande ko nga mwasi, mama Kapashi. Na yebisaka mokileza rotation, azanzambe, na ndimi espoir azanzambe. Pour na nini mama Kapashi? Omoni et comme la yoté à l'époque 16 à 17 ans obandi olinga sika okosa mibale sina koma na 19 ans okosela bango nini nyonso no soluka ka kimokolo lelo mbato ebele balingi su kimokolo bakita poisson mona ninga zokola liwa pesa liboso c'est mi kutu na kita na ngana zonga sima makasi nakoloba boye toleli et pas ya ba autorité bosunga biso batu ya via C ba condition tozo bikela lelo eza pasi boko vanda boye batu nyonso ba koti na ndaku M23 li chetimen c'est-à-dire batu ba koti na ndaku tozo zela machete si la kobetama na balabala ndebo bibi bozo bima pe ya kokengela bakei to bakete bakei to bakete na soni na suko resuko lobateke ngana kolela na quartier okokate mapango ekiti na changu mapango ekomi moins cher banani bakitisi mapango pona nini kuluna ozwi matanga libanda mboka ozwi matanga awa na kati ya mboka ngana mama Kapashi to présenter bino ba mes condoléances na souhaiter ba bonne guérison na ba Congolais baza na ba hôpitaux o bazobela na yebité malade eza na ba forme ebele mama Kapashi eza mususu babwakele maladi
mosusu aza na mbasu mosusu bakati licheti mosusu akweyaki na moto mosusu mpe azobela maladi ezomonana te e mama Kapashi kende na bahôpitaux ya minene de 6h à 10h otala kote bato bazwaka pansement mama pansement wana ozomona bakozala 30 20 bakata na bakolona oui ozoka mutu pena oyo bapasolaki ye mutu basalaki boye bazongisaki boye mbula eboma bato na prison bato bakufa na este bato bakufa yango liwango na mboko eza nini oyo nga nazolela tout moment merci na mama na Esome Banze Ekanji Yunishi Bande la fleur du jour femme intelligente mama bisika bizwami yo nzambe akubenesha mama ozana boutique ya munene kuna na alosto ningo sala ria western yo monogram kimambangu na boutique Yunishi Banze bandeko oza awa na kati ya centre ville oza na Gombe na ma campagne na Lingwala ozo vanda na c'est-à-dire place nyonso yoza na centre ville o na Kimpwanza na Matonge na Limete soko yoki nzala na zoloba bien soko yoki nzala oningo lia eza na restaurant o eza 24 heures sur 24 heures na stade de Martyrs na lobi bien na 4 stade de Martyrs entrée 11 okuta restaurant Dadjo okolia na ba condition oyo lingi kolia tika ete bolia bomela na restaurant Dadjo et ça yo te komi yanga ite soki yo kozwa place na mi sumakasi te soki poko sa ba publicité na okuna kendo sala parce que likunya o esala kayo soki nga na du marché ezama be makasi restaurant Dadjo bokene bolia okolia fufu okolia ndunda matembele pondu gunyo solingi okolia lelo na liengombe bakatelinga bakwanga na chubi kaka ninge zalaka epesi kitoko merci na Aimé Ponda Dollar Boss merci ya Aimé Ponda Dollar Boss mama Kapashi azoya déjà billet na déjà makambo nyonso déjà isa kangaki déjà ba bagage makambutu les 6 les 6 na webisa bana nanga kuna ya poto ba Mike Nyema ba David Mombele ba yamba yo akezala agréable. Voilà, merci na Aimé Ponda Dollar Boss piponze ngambongo akisi donc grâce de Paris merci na agence FB international agence abana poto mama Kapashi soki biloko eleki ebele okende pe ko visiter agence sango nazobenga FB international fisto basende na ebise po biloko yo kozwa mama nga na sala 10 jours na poto mais ba collier déborda poto eza poto te elanga nde bakaleson te ya omonana na leta te bakaleson te eza ça dépend na ponela ya mutu na muteloko na yebi gu oyo lingaka. Voilà, je vous aime beaucoup. En tout cas, Dadi, église Ekoti plutôt parler. Tozo kota na thème. Tolobelaka ba couple na biso. Tolobela ba couple. Ba couple kaka. Tolobela ba couple mais avant tolobela ba couple, au moni embriéma te Ekoti église ya makambo ba pasteur. Avant de kota na makambo ba couple po ezo sala pena malamu ndingo zo te ba couple. Olobi mona bolembu boinini fufe beti yo okomaka kilo moko soko lié lokola ya koloka mama Kapashi yoka yobo lié na stade de Martyrs kuna na restaurant Dadjo na le très kitoko ba aussi manga bien mikolo na le très bien Landa. Et bon, alors, tant que n'a pas tout ça timide, bon, de nous quoi du bosso. Nalata no ilamba ote, bato pe ba yambinga no to mona na te. Yango za ebo. Na za pe famille te, na bazaka mwana mboka to kutani. Yo pe ko kola liboso ke de poto, ko kende pe na loyenge wana te. Mutu nyonso ya ko yambona nzoto te. Fo yeba Teresa ndengini. Et puis na oyeba no to komelela wapi. Eh bon, on yebiso. Te ya. To luka to yeba ndeko na biso place a kokomela. Na place déjà. OK, pas ndeko na yo. Ebota ko swana kuna te. Bazala ba ndeko oyo. Enfant d'hôtel. Nga fond de pas ndeko te. Très bien. Vemo ka yebise ngana pesa adresse place kokomela. Ba fera ba 60 ans ba 50. Atine nga desabimela ka koka. Beta ni mancha makasi.
modèle na kosi oza grand marchandise na ngai tika boy oh ngali ya mbongo na kombo na yo ya yango bebisi na Joe siko na koma osala ndeni na koma créer voice na mungongo na yo ndeni ndeni ngama kapashe pesa kadite pesa kadite ya okomisa asa mtema la munde kona ngawana kokomisa ngayo kapashe bosola kanyi sona ya oyebisanga okomisela nga message qu'on a l'ingras qu'on a baksa otinda combien poto kabola bien koka et 200 bon qui oui non après ça kada de c'est donc kada de l'enios voilà mama kapashi omoni toza batu toyebi Congo pe tozokola na République ya Congo un vrai Congolais où il y a une conscience pas dans maturité abosa na kamboka te mama kapashi na ba vie na biso na yebi ke yo po leki na mwa pasi na ba parcours na yo ngape na leki na mwa pasi to solo la mwa muke na yebi ke bande ko ba dadi bo kitisi voix bo epona nité to kitisi parce que to komi ko yoka douleur na passe na motema makasi mama kapashi o tozo mona lelo eza ba voyou chrétien moyen ba kuluna chrétien ba voyou chrétien to voyou mo Kristo nazo ko kapenza ko comprendre yango te omoni na vie to lobaka boyi avant ko longola muninga potina lisu banda ko longola yo moko ala ba biloko ye deni azo sala complot mobimba pona ko kueisa pasteur Walesa kabundi Walesa mama to yeba ni mingongo atana kangi zolo ko yeba ke mungongo adadi mungongo kutu bakangi zolo te binibo éclair mama to landa ka ba défense mususu te na makambo peut-être mutaluka ya ko défendre est-ce que vous yeba été na vie chrétienne na vie ya kimo Kristo pasteur Walesa kabundi Walesa aza propre na vie chrétienne nae kole quand même pasteur Denis Lesi lelo oyo ba pasteur Walesa bakozalaka te me bakotika tempelo mbongo ya azwi na ministère na ye yango lelo ezo créer temple yango lelo ezo pesa esengo ya ba Kristo esengo ya ba chrétien mama toyebani te toyebani na Congo ngai ne na saboye ndenge na yebeli pasteur Walesa na témoignage na ndenge na yebeli pasteur prophète Denis Lesi c'est deux choses différentes lelo oyo soko ki na église ya pasteur Walesa oui pasteur Walesa alingaka azala très à l'aise na makambo ya zo sala alingaka ba intercaler yete lelo o kozanga to pe pasi na ngai ya kozanga baruti ka songo lelo nazo se retrouver tangu nazo mona papa kabundi Walesa yokate ko somba likambo makasi boye te yo église na bango kenda non na kenda te menzamba yebisinga bunda bitombo yo yoka yopo inaka ya deni yoka ono bisanga nani ke matolo Max kote ya pe emeka yoka te emeka no na kote la été parce que ba aimé na za makambo emeka no ate pardon de konanga mwasi le poani ya denya c'est ba secret landa te landa na silisa nano mama kapashi est-ce que banda yo yeba pasteur Walesa so mona mutakala na ye mais mutakala ya denye di awa mutakala etela mutakala choko kama bwana ndeko na ngai ya deni tika biloko yo nazo pekisa yo siko ndeti na minute o mama omoni na kosa yo te na Congo esaka na biloko mibale oyo batu oyo leta ko kanga yango te ni nani ezalaka corbillard na nyei landa te mama yo so mona bakangi mutuka village te atuni
ndeko na ngai est-ce que so mona place bakangi mutu ka vidage non te bako kanga ete po boko regretter et ko souhaiter ka place boko et ko souhaiter tanga ko bana ko souhaiter ba soda zolo kanga te bakangi colonel okanga zolo te akangi e corbillard yo zo luko kanga yango ebeme na kati et ko prendre la bino wana ndika place oyoka ke nzoto mutebeta ka kano boko vivre yango siko wana après 3 jours to beta ka kano ningo zabwete yaya na bibo ye moi c'est siko biso mibali to beta kano mais kano moi c'est siko za mabe okosi na wata kwa okosi après pa okosi mais c'est vérité na wata kwa mtamakiaje na okosi okosi te so yoka ngo kaka eso bakiko kunda mtapeto yo mona te to mona te mais to yoka kaka moni te koloba te maman pasteur Kabundi Walesa abongolisa ba kacher mitema na lobi souci ya Congo na souci ya ba congolais muto azana pasteur wazana aide humanitaire c'est pasteur Walesa aide humanitaire maman azo sunga ba maman ndunda na nzela azo sunga ba mama ya c'est-à-dire ayedaka bato apasi ate bato balobaka azo sala ngo pona lolendo eza ba orgueil yaya muto bakabeli ye amona ka orgueil wana te ya lobaka ka merci nzamba pambola papa na zalaki nango te to mona ba témoignage ya frappe te mama succès na ye o eza ta ya Walesa nda simbi Congo numéro 1 ya ba pasteur Maman Angèle Walesa na pesio bambote c'est-à-dire biloko nazoloba yo kanisa lokola dadi soko moni bwe c'est kameli kokate ngana kotela ka ba faible parce que na teli ba biloko au prophète pasteur Walesa zo sala na moment oyo eza différent na ba pasteur rebelle oyebi que ces derniers temps pasteur wazo kaba makasi ko le ka pasteur Walesa na Congo azate ko aider batu. Et puis, quand il y a des gens qui sont là, ils ont mutuka, akabelo mutuka. Soka sepela sombelo lupang, asomelo lupang. Akoko ezala katena be église maman, au mona maman kapacho, muka neto ko sambela kuna, ba lekisho libo, so ba bonza lelo yo mutoko so. Panya lelo yo mutoko so. Maman, ezalaka yo pesa opambolama ko tuna lisuba question te sika mbongo ko kende place mbongo ko kende ezala bakabela ngo mutu eza pona lokumu ya nzambe ezala tongi église eza pona lokumu ya nzambe esomela mutu lopango eza pona lokumu ya nzambe to lingi lisusu babiloko wana te entre ba chrétien entre bana na nzambe bazoswana siko na minute oyo décision o bazui mama ya de nyaza mokangani pasteur Marcelo alimbisaki a pardonnaki mais biso pe papa Walesa alimbisi na ya pardonner mais biso église tolobi pas question et puis tozotia mandat en désordre ya Denis Bwaka ngunda na poto awa esika yoko kitela ezate yoka te maman au moniteur lobe la crédibilité pasteur le plus crédible na Congo aibate abomate mutakale bimate asambwate aviolate bakanga yete c'est Walesa et nous connaissons ibisa maman essaye à solo tu baka pe palmarès ya mutu c'est-à-dire na palmarès chrétien na barou chrétien c'est Walesa et puis na solo babongo pona nini c'est Walesa maman parce que attitude ya Walesa eza attitude moko ozomona ke humanitaire aibi ko kabula passe na aibi ko c'est-à-dire aibi ko pesa esengo na babola ngana za bobola te ngana bunda na kana ngana vie mais nzamba aibi singa na défendre likambu oyo ya deni mosala nzamba chaka ba trouble bongo te trouble na yekomi ko lekisa ya oyo ekomi ba mankima okomi ko luka otumbola mutu nyonso ba video ezali kaka yo mutu liboso yango na yebisaka bino ba sala nzambe bozala très prudent soko moni ya deni akomi ko menacer yo yebaka zo luka forma ko beta matolo azwa moi quelque chose babiloko mama biso bana na nzambe biso ba chrétien tozo lela tozo ka pasi tozo ndimate un prophète
o ya beta ba 9 stade de martyrs ako comme cette église na place ou comme cette église makiona na Congo to yebela ngwe pa wapi na Nzondo maman na betelo li solo Nzondo peut-être oyeba kate tika permettre ngana betelo li solo Nzondo c'est oyebaka recensement na ba mapang oyebaka ngo ke ba eko sala recensement ah bo vendre vous combien de personnes wapi ba locataire wapi bailleur bana baza combien ba komwa bana biloko wana nyonso ba enregistrer sikoyo yo vendre aux hôtels Nzondo ozoka mama moko na Kingasani na avenue tel numéro tel nzoke zala ki complot oui ba jaba ye deni yango wanati nezo biso itela mama na zo biso biloko solo na zana batu ba ye deni basala ba biloko wana na zo biso vérité recense omoni biloko wana esimba ka lisute pona nini courant et pesa complication ba tchaka pena service mobimba biloko na zo biso mama pourquoi natika kolobela ba pasteur pourquoi natika makamwa nzambe pourquoi pona kokima liwati église eza na trafic d'influence moko ya mabe oye deni asali na mboka oyo a respecter Walesa mais yé pas yoka maman yoka na ebisa yo témoignage ko futa muto ezate témoignage polé ezate eza combat oh Walesa zo vivre lelo esande bitumba bazo luka ba bundise bazo luka ba ko esaye mama yo moni ba komi ko tindela mutu même na ba assassinat ba soda ba bomayi eza chose partie te nana ngo sepela ke ba boma papa na ye batina ba assassinat maman omoni na zo bisa yo makambo recensement on a zo biso maman est-ce que na lobby maman capage na biboyi mutu avandi bona télévision atangi nanu nombre bino bozali atangi kombo papa tan comme maman bozara 5 places wana na avenue tel numéro tel na quartier tel bona débat na poto nyoso wana bazwaki yango na recensement nganingi na zaboye na zobisa ba congolais poto yeba kate makambo wana kala soki mutu aye recensement voilà sa carte oyeba soki penda za mutu penda ba tie penda na service wana pe place batindi efo yeba ba congolais belé manque ya sagesse d'intelligence boyamba batu ya recensement bokuta na après 3 mois 6 mois boyoka ngona prophétie va frapper église na ba intellectuel ne place mabe vandi oyoki intellectuel était à frapper ensemble oyoki intellectuel était à frapper ensemble moyen ke bana bato batangi mingi bayebi kaye bayebi biki baza pe na kimuyibi ya haute tension aleki même na kuluna me bo comprendre ngo te $21,000 par mois a ozwape na yemo pa kamwaka na yaka na nenga ko ndima nzamba tindi ngai mais salaire pe koma ko bima mama bata ko ndima na mboko bazali respect Walesa c'est mon combat respect maman na bundela pasteur Marcelo Tunasi awa ti ya denia kimamboka nzame na likolo na melela ngota kokate makambo mona ka oyo maman na 8 ans ya kotala na archive ya kotala o Walesa place a wuti na place a komi via Walesa mutu nyonso na Congo ayebi ngana sambela na église wana te na sape na intérêt na ngote ngana botama Walesa mutaboko langa ite ngana zala mwasi na ngana bana tindela ngeloka oliete na zolo ba paramu mama capage et ça la ka bien yo okuta na likambu mais ndeko na olite ya ko défendre yo ngana ko défendre tala et puis na zo ebisa batu entourage ya papa Walesa pardon papa tambusa entourage na yo ningo bana ko tambusa ngokala ko tambusa entourage na sentiment ya batu te parce que na tangu na kala na entourage na yo ba tribunio sezalaki mukongo azalaki muluba azalaki na zo eba même na administration no ya kala mutu azalaki wana ezalaki mutu aba Congo batu c'est dit oyebaki ko sangisa nzungu wa mafami mukongo aza muswahili aza muluba aza mudinyo swaza sikoyo lelo ka GDE et comme ko kota lokwa moi trouble GDE kaka GDE nena azape kana kati wana yo ngolo bakema kama ngolo ba GDE mutapesinga na yebi ete na mona yete nga kutu na c'est makamo na soloba mutu apesinga yango azate
bandeko boya kokomisa pasteur Wallace ya tribu mon côté j'ai dit kokomisa ya tribu mon côté kokomisa ya tribu mon côté ko boma ministère na yete papa fongola misu e ko banda lelo nazopesa mot d'ordre papa le kalisu na TVT ngamoko na salité ya c'est mon combat Wallace c'est mon combat na bandisi ko bitumba mutu nyonso wa ko toucher Wallace a toucher ngai mutu nyonso ko toucher Wallace a toucher ngai papa toyebi na mboka oyo batu batemona na basosia ba chef de l'état po balia ba mbongo toyebi na mboka oyo batu bakota ba boloko mosala nzambe makoti boloko toyebi yango pourquoi ko luka ko salir mutu boy témoignage babengaka mutu na makasi te oya monique fois témoigner tika misala mabe aye témoigner atiki c'est ça et loko na koloba yango wana mama kapashi na yebisa yo ete soko osana lelo o famille na mutu moko akomi ko sambela na église pasteur Wallace famille na yo ebongi o meo mimsengamu na comprendre que makambo so lando makasi po otika bandeko no basambela en désordre na sepela na église te bakenda donc pas Wallace maman oyebi so koti kuna kaso bima loko akaleki ya mama Angèle Wallace Kapashi Wallace Joe Wallace ça dit chaîne commis j'ai acheté la Joe poison pam Gédéon otika babiloko wana yeso so nyongi veste abosana to fule abosana nde bato bakokamwa dadi bikota kota tokotelaka mpe bavaleur tokotelaka mpe makambo malamu mama ekabeli wana papa bapaster mama bapaster batikala mingi te paster ayotelema boye na cher azwi mama moka mobola asombeli lupangu olingi nasombela lupangu a combien loba monta olingi napesa yo combien loba bato wana bazwa bambongo mais pasteur akosala ngo te na bamboka oyo tovandi aza motema malamu aza moto akorespecte aza moto fo topesa ye bavaleur na ye oyo ebongi na ye mama pasteur asolo toyebaka ye mpe bongo tobenga baoyo bakota baboloko totuna bango kotela boloko nini mpo na lelo na suki wana tokota siko na teme na biso ozokamwa bongo makasi mpo na nini seke ngai nakolobela bapasteur te ndiaya nalobela pasteur Wallace pasteur Marcelo awa naloba ngo na intérêt nini na intérêt ka ya makambo malamu biso toyebaka mama na mboko toyebaka tokota mama Kapage TV. Kapage TV. Kapage TV.